Vous êtes toujours Kolanda Iloba jusqu'à la fin, Kolo Pambola de Botanio Sabongolo. Il est vrai qu'il y a eu Mosika. On ne s'attendait pas à la croissance des croisières, les lobaïseurs que soit on ne s'attendait même pas à cela. Mais gloire à Dieu, parce que tout a été déjà écrit dans la Bible. Le commandement de la Bible, puis à mingi ba sambelanzambe ba landa ba koma na Bible historique, il y a un passage, il y a un passage, il y a un serviteur, un servant de Dieu depuis des temps anciens. C'est vrai que mingi ba mérita que soit bonheur mais bazwa qui charnellement la tribulation ba passi ba bitungi seli ko bomama ko kota na babuloko pour la parole de Dieu. C'est vrai que moi qui l'échange qui parole de Dieu est comme ça bateau bassemblant pour le bonheur charnel. Entre temps lidoba eza pour ko hériter comme que soit bonheur charnel te bonheur charnel eza nango cadeau au muto ko chango na motema te ke ba ko pesanga cadeau. Mais alors, objectivité, il y a la parole de Dieu uniquement pour tes jour J. Jour nzoto ekolala. Fin il y a chair, mais début il y a esprit et continuer à vivre âme et vivre éternellement. Parce que chaque chair a sa fin. Chair nios, il y a moto. Chair nios, il y a être vivant. Chair nios, où il y a un souffle de vie. Chair et lali et souki et sili, mais âme et continue à vivre. Alors, il y a des gens qui ont souvent cru que âme ya motonde vivra éternellement, âme ya nyama ko vivre été, âme ya ndeke ko vivre été, âme ya mbisi ko vivre été. Entre ta grandeur, il y a âme, il y a être vivant, et ça a vie, seconde vie. Seconde vie. Et ça dit vie éternelle. Mais dès que la chair peut aussi souffrir. Nous autres, et au monde habitons seli. Donc il faut que ça ait persévérance, il faut que ça ait condiment, il faut que ça ait pico. Oui, la persévérance, c'est dire molende. Si vous avez côté loba a souhaité azwa tout d'abord et sengo yanzoto ACP là, c'est-à-dire déjà erreur. De ce côté, au côté na voya le samba solo, faut joie bitungi seli, faut joie tribulation, parce que mukileza qui sende na ba parti et belé. Ba parti oyo kolingali lobate ezana mokili ba parti oyo lingaka losambu ya mokili ezali na mokili ba parti oyo lingaka losambu ya Satan ezana mokili bo pe basambela na nzambe d'une manière charnelle, ils comprendront même pas ce que vous avez. Bo bana manière il y a le sambu démoniaque, ils haïront directement valeur ya loba bozanango. Quand Eyoki Kombo Liloba, Aïni déjà, à mon déjà ressemble à Liloba, Aïni yo, à quoi salope ma bé. Amen, bota. Bako bengano pe na musala, parce que vous avez musambe la Liloba. Bako bengano pe même na école, parce que vous avez musambe la Liloba. Bako bengano pe na famille, parce que vous avez musambe la Liloba. Bako bengano pe même na libala parce que vous avez semblé la iloba. Madame pe ako boya yo parce que vous avez semblé la iloba. Baninga pe bako boya yo parce que vous avez semblé la iloba. Mais par contre, na bisambe nyos ya libanda oko semblé na vous a tellement aimé babi assemblé la ka. Ndeko na biso assemblé la makasi poza kuna na bisambe wana.
on a souvent cru que c'est la véritable meilleure voie. Véritable meilleur le sambo. Or que le sambo anzoto balakisi bango koningana, konganga, kosote, nde le sambo anzoto. Parce qu'ils ont souvent cru que tant motangangi nzamba yoki. Or que devant parents, devant ma botte, devant l'autorité, devant ma responsable, il faut qu'il soit mungongo. Alors, ceux qui sont mungongo devant mes parents, sont ngangi, babi manque à respect. Mais qui il leur a dit que devant Nzambe, il faut nganga. Parce qu'il faut qu'on nganga pour nous sentir pas Nzambe. Étant donné qu'il y a zara musika te. Mutaza musika nde banganga pote ayoka de loin aux ali. Soit mutaza inférieur nde okonganga parce que c'est inférieur. Mais Dieu a élevé. Asa très haut, onganga pana senge pana yi pourquoi. Voilà Valère dit le bail qu'on expliquait dans Mokil. Voilà la différence. Pour te senge pana Nzambe, il faut senga une autorité. Quelle autorité? Pour nous bengana Satan, il faut une autorité. Quelle autorité? Va bengana Satan, une autorité nyos Satan silika makas abaki sa autorité na ye. Amen libota. Donc dans ressemble à Nzambe, boba dans la ville, le sambo démoniaque, ils doivent toucher des histoires, ils doivent avoir des fétiches, ils doivent avoir des histoires. Bino moko baye bi ba histoire nyoso. Ya mekile angele. Mais il a ko évoluer sans pouvoir terrestre, sans pouvoir mondain, sans pouvoir nocturne. Pouvoir nocturne na iloba, c'est à côté. Amen. Parce que pouvoir céleste et l'équipe pouvoir nyo. Bokal sanan puissance ni l'équipe puissance en dame. Il y a Satan. Ce mutazana puissance en dame. Na mutazana puissance à Satan. Nana obanga boninga. Voilà certains points expliquer na basambeli. Mosambela comme obanga ndok. Ok liloba ego laksabino oza mosambela liloba obanga ndoki te. Pero chango na mutu te. Otia pena masono na monoko na yo te. Parce que so tie masono na monoko na yo makamandoki ndoki otomboli Satan. Pe opesier valeur. Mais mosambela solo anatina makamo bandoki te. Mosambela solo akolia même na mutu balobindoki akosalo lokote. Mosambela solo akovanda akolala même na mutazando akosalo pe lokote. Yende mutamona passe. Yende muta ukima. Yo sana tina ukima yango. Fo bengana yango. Mutu abengani muninga se dia motema mabe. De somme tazo bengana Satan, ça veut dire à comme na motema mabe po musala Satan ko bengana. Mais musala Nzambe ko yamba na mabe na malamu. Ngombe na ngombolo ba vande sika mo ba oyoki sana pasi ba obebe sana pe. Mais comment lelo mosambili kwa bengana Satan po akende wapi? Ba bengana akenda ba bimisa ye na mayele nyos abima mokote amona déplacement Satan ka longwa wa ke koto alobo sa l'effort lilo babino bo Hollanda za voya salut et salut à vie éternelle lilo bo Hollanda so chiango na lokoso ke pona zwa mbongo okozwa ngote pona zwa misala okozwa ngote pozwa voyage okozwa ngote pozwa poto rozwangote pozwa ban kocha elo mo liboso no pona kolanda ilobote. Au contraire, zana molende, il faut savoir que vous aurez beaucoup de difficultés. Taliban Israël tata tindi Moïse ayeko annoncé devant Pharaon tika peuple yanzam balbi manambokoyo bakende ressemble Nzambe na bango. Pharaon a dit non, pas question. Bako kendete na lingara bango.
C'est vrai que Pharaon a beaucoup aimé le peuple d'Israël parce qu'il a su constater que Bazan a pouvoir mot suprême kat na bango baki na courage ya misala baki déterminé valeur moko intrinsèque za kat na bango. Mais les habitants d'Égypte, ils ne savaient même pas. Comme ils savaient, on esclaves. Le Seigneur dit, choses aussi semblent à solo. Bakumona lukula mutu valeur te. Bakumona lukula mutu pamba. Yona babenga bino na kende kuna te. Église ya bando. Entre temps, bino mo bozana kat. Église ya bando ki. Église ya bakish, église ya magie. Bino moko bazana kat. Ezana mwanda mwa magie. Bata pratique ya magie. Misana ngoi monanaka. Misana ngoi monanaka. On y a ce beaucoup de tapis rouge, ça dit déjà quelque chose. Faut faire ça de recommandation. Chaque symbole, yamakila, tapis rouge. Soit, bilamba pembe pembe. Au moment où ça lati bilamba pembe babi aza pembe pembe donc lati bilamba pembe de valeur yanzam. OK? Ba pesi symbole. Soit mwendo. Voilà détermination au munguna ayaki na upana ko bebisa mokili mobimba. Malgré tout pour lui, malgré tout pour le diable. Tata mokili ya mokili. Alobaki eti bapona minanga bazana mokili. Nakotika bango babebisa manyoso. Liloba eye, liloba eboti bapona minatata. Metango za mopona minatata. Zala na courage. Zala na molende. Zala na kondima. Kondima pozi mbongo te. Kondima pozi bonheur ya nzoto te. Bonheur ya nzoto eko ya ou pas, tant mieux. Tant mieux, ça veut dire bonheur ya nzoto ya mosun. Eko ya okozango te. Za accessoire ya pa. Oye ko tikala na mukili oyo. But baolanda accessoire, olebo balanda voix oyo tellement important. Alors que ça voix important, faut subir, faut mona passer. Yongana but ya makomi, koyeba ko zwa détermination, koyeba ko zwa position. Kende ozana iloba, même likambo salite okota prison. Okoti prison pona iloba. Oba sakola ki na Bible ba mingi bakota ki prison. Mingi ba boma maki. Bako boma pe pona iloba. Bako pimelo pe bilei pona iloba. Bako pimelo pe mosala pona iloba. Meko banga te. O tata abongisa pona yo ekoya. Okozanga pe nyonso pona iloba. Bata mukili babiki asuki ya komona pasi. Akoyokelok. Mais réponse à tata, changement. Eye, nyonso ba priva ki yo ukola pese yango. Et ça le magato et ça le magate. Bango ba kanisela ko souffrir. À un certain moment bon na makambo changer, yo réussir na vie. Ah mais bande na Christo. Mais ko lukadnya sur tout le temps ko se focaliser na motema no ke na réussir. Yene mutasala ki yo. Ya yebidato ko souffrir. Ya yebidato ko okomona passe. Ya yebidato ko bela. Ya yebidato ko bakoyiba yo. Ya yebidato ko kelela. Ya yebidato yo ko pesa. Amen. Okopesa foi na yo mobima motema no mepa na tata. Si opesi motema no mepa tata. O bata mokili batangela ki yo. Ekokweya. Pe on kola bongisela ke yo ekokisami. Tout est possible à celui qui dans la nuance na ressemble Bolanda zala toujours na kondima. Et surtout biloko misatu qui s'accompagne ce qui s'accorde na kat na nzoto na yo. Persévérance, foi, amour, persévérance za molende na likambo zolanda. Ata omoni passe mais zolanda iloba. Vous allez voir par exemple
mutamoto atelemaki awa wa chef coutumier mais ba chef coutumier ba yana iloba comme si ba osala aventure parce que ba mona déjà ba kenda ba yeba ba église mais so ba kotna iloba baloba nini zela solo yango même de yandimela depuis église ana no siège na 12e rue banda 12e rue ti akenda mboka mais aza toujours na motema na liloba ezalaki même kuna mboka wana te bakata mais motema na ezalaki kaka liloba mais bakata boyebi bamboka wana ndenge ezalaka aza moto moko babangaka na kote wana na contre nyonso wana na chef na ye na pouvoir na ye aza nango ya chef coutumier tobi te ke pouvoir ya butu mais chef coutumier wana pouvoir ya butu akokota liloba mais aza moponami ata ba cérémonie yango ki chef coutumier akokota liloba pe akolese tomber ba pouvoir nyos ancestral bien sûr les recommandations les loi que faut asala boy mais bo bato liloba yango na ndima banda wana na 12e rue wana église zana no salongo kindele 12e rue peut-être 5 églises pam mais à kota mais tile lo azali pe liloba pe se kuma na mboka na bakata malgré tout basali pe mingi basala ka fana ba erreur kena ba mboka musu liloba izo valeur te mais so basali bazwaka de cœur na motema moko liloba nyonso mboka na mboka liloba ezali ndenge ba chef coutumier wandimela na population nyonso bakozanga okota liloba te bozana molende ombuta moto azala ngo depuis tout ce temps ti le azali ezaka na bonheur ezaka na sengona sengo alika na mimekano ba preuve na liloba foye ba que un jour ba okosolo makam okotipe boloko un jour ba créer le problème ba créer mauvais sort un jour ba créer ba problème aux anginiors sozoko cela oyo zo s'attendre nango eyele au bonheur mwana iloba bonheur ou pas bonheur landa lilo mokola suka omona mboka na ya meilleur salaire meilleur résultat mon dimio so la iloba akozela kaka bonheur ya grandeur ya kozwa nzoto te ya kolia ya kolata ya kokoma bien ya kosepela esengo na nzoto nyonso eza na valeur ya molimo te mais tata apimelaka bino esengo ya nzoto te mpe tata agataka bana ne te yawe nzambe na bomoi epa baponami na ye afungolaka mwa moke afungoli moke osepeli 2 jours akangi botala épreuve bana Israël balekaki nango mais londe bazangaki nango molende bandimaki bamonaki misala tata bakamwaki misala yawe mais molende ya koloba tokatisi na mai ya rouge mer rouge tomoni mai ndenge kabwani ata tokomona pasi na nebandeli na suka kuna tokipete tolanda kaka bazangaki molende bazalaki toujours que s'affaiblir mwana iloba quel que soit le problème kolemba te ko s'affaiblir te quelque chose baninga bateki yo teki te 1 mois 2 mois 1 an commerce est tombé kokweya te kolemba te viendra un jour yo bando teka biloko ebele un jour ozwa bon biloko moke oteki pe commerce tamboli ameli bota mwana iloba sozangi pe kondima so ezali yawa kosalela yo so kondima eza te ndima mai nyonso kola zosenga na kati ya liloba moto akoloba ngai naza na kondima me atosaka dimi te atosaka ofrande te ana kondima te parce que nyonso azosalela yango te ana kondima ndamu moto akoloba naza na liloba me atosaka salongo te akendeke salongo te kondima na emonani ndamu ça veut dire ata problème koyela ye loboko na tata kointervenir mingi te parce que ozokakola mai nyonso mosusu nkola azosenga est-ce que vous comprenez tellement que bino pe bato siège ya femme mingi bakende su salongo te mingi basi bamona bango bato a siège salongo eza ko préoccuper bango te lokuta do ça veut dire kondima eza moke
Alors tout le problème qu'il y a pour un colo intervenir, c'est difficile parce que vous avez la maille en colo. Moi, il y a une épreuve. Tant que vous avez une épreuve, au contraire, au contraire, bisika obando sera toujours kola muta valeur, ba kitsi valeur na yo. Mais alors, dans mon thème, vous devez toujours savoir, vous devez toujours connaître que ce que vous avez dit, mais vous avez le samba liloba, le samba solo, likolo bazane sengo pona yo. Et on a ma commis, comment bien, à quoi sert, à quoi bon, badno se bat se pelana yo, likolo e boya yo. Mieux vaut battre mukili ba boya yo, mais Yahweh a se pelana yo. Amen libota. Nabino bosalia, na mukili ba bandinga yo. Na Yahweh aina yo, wapeleki. Parce que mon Christ va se payer non mingi, likolo ezangio. Amen, bande on Christo. Yambo mona batuka kande kona bino. Magicien makash, monde entier ba yebi kende kona bino magicien. Bomona na M6, bomona réaction ande kona bino, ata ko ina izate, ata kande zate. Voilà le résultat. Mokili baboyi, mais kola sali le contraire. Amen, libota. Tozongisa mabe na mabe? Toina basheni wana baza bandeko beba kina bangote bazo agir na ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Connaissance et ton dambanakata bino sepela kape ozabe preuve sepela kape ozole kana misukusuku obinga passer leki na ilo bango na omona litomba te na omona kutu suite te. Wana ukwei, wana usana kondima te, wana molende te, mayenkola bongisa okako sali oba surprise eke mosika. Sepela kape, ata bitungisi ya malade, poto nkolo pe, nde muta occasionaka eya, ota la penjour lobiko na tata. Pom mundi mususu wa zana malade, abina kende ke mena malade yango ezusila te. Moyebite, ke yemo ka yebi jour e bandaki. Ye moko pa yebi jour e kosila. Sepela kape, oke na ma ndenge bo batangaka. Osali pe be preuve ngo ya ba examen. Tantôt réussite bata mokili ba tioli, ba seki, azuite, a échoué. Mais ba yebite, qu'un jour ko koma mutu monene ko leka pe bango. Amen libota. Sepela kape, ba nyonso ba réussir, babali yo batioli keyeli bala pesate azakona ilo bazwa nini heloko te me bayebite ke ba ange likolo bazana elongo. Amen libota. Dona ilo babe preuve za ebele e yaka combien dima be preuve nyo mi mekanios okokota na membo loko botala mai batangela kande kona bino. Botala ko samba na bazuzi za combien. Botala maïba monta kapona ndeko na bino. Bon monter et s'il n'a nous pété et so ya kabe ko ya le chien aboie, la caravane passe. Bon mitu kisapona hango. Botala maïba bongisla quand même pona ndeko na bino. Ata ne oy. Ba batinda 5 kake pona ye. Babi to lemban ba procès pai ba sale le côté to kenda ba cimetière ba sale le côté ba kenda banganga ba si ba contacter ata 120 féticheurs quand ende wana bino ane ingeza ma suka makam etale bango ba contrer ko kota mende ko la bino contact ne saka na lo. Amen libota. Yi kampiko na ilo bozolanda sozo yi kampiko unkola kufuta yo salaire ya Yahweh na ba preuve na sozo le kana ngome yo so kipango to yola na kaliloba viendra un jour parce que tango akoya na salaire bat ba yo kizuwa
lifute pana yao mutamukiliwa afuta kayo apesa kayo moke mais oya wa kufuta ezana mutu ya koleka. Chaque épreuve ezana salaire na ya amelibota na nyonso landa liloba sans kotia eloko mo liboso ke na yo landa liloba pona zo aboye pona mondimi frère sœur tia devant yo no landa liloba pona mokula suka na mona mboka na ya osenge pana nkolo eloko mo sotatala pona ndeko na bino est encore gosse est encore jeune mais je me mets à genoux devant mon lit nzam la kisanga église ya kosambela pona yo tina sana sena yo kaka yo kangai tina bukolo na kolala na mona elongi na yo pe mona o yangai même la akwei afukami lelo kaka yango même avant kolala ka demande yango même 2 ans 3 ans 10 ans même demande atanzala na bandolo bateke nzambe na fuka miawo ngala zo eloko kolia te nzala litungisanga rien ko fuka manios kolo la kisanga église a solo ongana ko samla na mokili oyo pomo ko la suka na mona mission na yo mais encore jeune même na ba examen ya ba école tozo ke na examen na muta fuka minzambe la kisanga nzela église na solo na ko sambela yo ba église te église. Viendra un jour, mokili bakoye bake, nkola zaki na bejali ngomba ka moko, malgré bateau, Satan kaboli mitema na bateau, parce que na pays armée zaka moko, mais beaucoup de militaires, police zaka moko, mais beaucoup de policiers, bateau wana, au contraire nzamba kufuta bango parce que bandima ko sana armée moko, na police moko malheureusement, basambeli moto na église na kombo na ya pesi. Voilà le mal qui ronge le monde. Et surtout le monde, il y a des sambeli. Pour la question, je ne vais pas poser. Zambe? Est-ce que Zambe a bon wadak? Abeba? Asalaka mabe? Bon, se repentir na ndenge nzamba bebate mutunde mutabebaka peut changer mutunde akoma mabe mutunde akoma na koliani ama kobomani ama yende mutako se repentir boba na libanda baliaka missionité baliaka niamate ils sont nombreux mais mingi baliaka na mauvais baliaka ngote na mauvaise voie. Mais Zamba peut savoir moi grâce, mais baliaka te na mauvaise voie mais à répandre ka makila batute. Soit zo répandre makila batu, Zamba ko pardonner te. Mais soit zo répandre te, mais aliaka missionité, Zamba ko limbise na makamunios. Parce que sopi makila, qui tu parles paix, oy babomaka, ndeya bomi, babomaka, directement na bango, na am na bango. Mauvais sort baozoa les autres kokufa ame pe kokufa pesuka sort na moto alifelo parce que baaki na pardon pona baningate baaki na pardon pona ko ôter souffle de vie mondi mi iloba sepelaka na bope bazali banda baliaka te ba sepelaka pe na bino malgré tout bango d'une ou d'une autre manière mingi baza scindé en deux bo baliaka même ta atteint leur moté o babenga ba végétalien il y a végétarien et végétalien donc ndenge bino bozali ba végétarien mais baliaka mak baliaka mbisi voilà ba végétarien mais ba végétalien nambinzo namak tout est en paiement. Parce que Mac, moi la sauce déjà bandi. Souffle déjà ils en a gâté na ligue. Amen. Bande on a Christo. Mingi bayaka. Bon Mac fécondé, œuf fécondé. Et ça ba œuf ba fabriquer na ba produit chimique. Sauce à boti. Mais ça
non fécondé. Mais quand même, ce mutalandi, a comme tina ko lia liki wesa fécondé. Yangwana boza ba végétalien. Mingi pe baza balia kate. Même na Suède, la majorité balia kate. Mais bangonyo se baza ba magicien te. La majorité ba indien balia kate. Mais bangonyo se baza na mauvaise voie te. Oh balia kate, mais ba sopara makila nyama, soit ba sopara makila ya bateau wana bakoza la pardonner te. Mais oh aza libanda alia ka missionité. Alinga pe moninga moto. Azo a problème te bakobika melimu na bango un jour ukola ko récompenser bango melibota mais mingi pe bazana iloba baliaka bozana bitumbu mwa mingi mais ça l'effort un jour ata lelote un jour otika parce que tant bakata ka kingo ya banyama bamona ka pasi. Tant que otaka souffle de vie, ezaka boile même na motos, sozotala. Sika bazo bomaniama, ça fait mal. Mingi bazali banda, baba ndimité, mais baba la kelongi batali côté musus parce que zo mona nyama zo kufa. Mingi bazali même bazali banda, ataba peshi soso, akata kingo, ataba zo kat abaluli elongi. C'est dire intuition zo la que c'est déjà mal faire. Gloire à Dieu. Gola alongole bino na poto na ukanga. Mais yawa bongisi bikendelo na ye na maboko na bino apesi na produit ezo nettoyer ezo longola nyos we lekaki na kati na nzoto na yo. Ji. Mabe? Eza produit malamu bien mabe. Un jour toi arrêter ji hein. Baote milango to tikat. Ce qui est où tu as pas d'amete, n'ende qu'on a bien zana boloko. Ce to qu'on a agi, un jour ba col sande qu'on a bien boloko, toti kango. Est-ce que mon collègue ba ou kangaye, bon c'est là. Ah melibota. Bon ça l'effort, ya wa alingi bino makazi. Yangwana pona kibino nani ubuta magitia sha pona kiyo. Pendeke pona kiyo bando nani ubuta magite. TV na weza liawa. Iye moko muta asunga kayo. Osa toujours na maboko na. Liboso na yo a telemak. Po bundre tumbande soseye la yo. So bazo ya sima a telemak. Po empêcher bo bazo ukane la yo. Nous devons mieux protéger dans le monde entier. Et protection na bino za koleka. Onyo so bakengela kama na musuni. Bossa l'effort. Question monsieur Zali. Mieux vaut pour qu'on ait un deuil. Et tant boya kana iloba. Boya kana maison e oba sepra na mukili. Boya kana maison batunyo so ba mona mabe. Amen bota. Boyaka na ndako ba magicien. Comme même l'église on a l'église ba magicien. Maison de deuil. Ba festin. Na ilo ba fête Nicolas appelle Sabino Bosalam. Est-ce qu'il y a besoin festin ya mokeli? Balamba kamesuni. Balata bilamba lukumu. Amen. Bachaka masanga bomela. Voilà maison festin. Maison festin ezana misuni. Toutes sortes bilamba, musique, masanga. Meliloba meilleure fête on qu'on appelle ça bah comment on a Bible. Fête à tabernacle jour on dit meli. Fête nini Pâques. Sainte Seine. Et ça m'a bé. Fête à dimanche. Ma bé. Et ça une grande fête. Mais Anna Mokil, ma fête ça combien? Mingi tiwazana iloba. Bazano ko célébrer fête anniversaire. Fête anniversaire. Faut somba nini pona baninga.
masanga po ba me nzamba za pour masanga fo somba nini po lata fo chanini boba feta anniversaire yao bazate bo invite ka banani o so invite banguna na yo nana invite banguna o ba sona kene na anniversaire na yo o ka invite banani ka bo yo linga kana motema sali loko te malamu peut-être muta célébrer anniversaire na abenga banguna o babunda kina beta ki makofi lishe vimba ki munguna nanga ngana commission muninga yaka to fêter anniversaire nanga mais ko inviter ka baninga o balinga kaye o basalisa kaye siti o ba na mbongo po bazongi sele quelque chose amel bota mende kuna bino banda bota ma fête anniversaire ye bangote ata ba wo lelo za anniversaire non ba anniversaire ya nini anniversaire ko comme appelle anniversaire parce que Jean-Baptiste moto e kata maki pona anniversaire nzamba linga ba fête nyonso za libanda te bosi bo fête anniversaire église ezana tina te po ekende wapi po basala ngonini peut-être tambo kende ko célébrer Sainte Seine mais anniversaire église te ça jour ya Sainte Seine. Et pourquoi Sainte Seine? Parce que mukolo wana eza jour ko la présentaka boyo balia ka missionité ndenge Moïse abanda ko pende ko présenter libota ne epana tata abanda ko présenter présentation bana Israël amen bande ko na Kristo bachaka musique ya mokili peut-être pona 20 donc elembo elekelo mingi bayaki lokola bamelaka 20 to sala kamabe madame to sala secret non kola baki vinho en quelque sorte ndam welekelo po ekokisa lokola elembo ya makila ya Christ 20 blanté ya oya rouge pendambu muke komela selo bamndele so sombi bouteille abanomela ka moi mesure comme la noire bouteille nyonso asombi lelo ya Johnny Walker lelo ka kesila mais ya bomndele atoki ndambo amel pona digestion pona ko faciliter digestion na kat na nzoto frères et sœurs vinyo bomelaka po okende kulangwa te bien sûr que mingi babando yana ba verre amela verre mombalangwa babando bima déjà na molimo abimé déjà libanda église fête ya mokili. Pourquoi ça Satan? Faut bilamba ya chair. Chat bilamba sika. Membengi bashi bilamba pe ya sikate. Ba komi na mawa. Fête ya mokili. Il faut masanga. Komela, Alexé, ba bière, toutes sortes ya masanga. Nzamba na besoin na ngote. Fête ya mokili. Faut ba boma, ba soso ba mona passe, bantaba, banyama, ngombe, bangulu, mawa. Parce que bibwele jomo na passe na ba fête wana nzamba vanda katamu kete na fête nyonso mokili akota katamu kete bon après batie musique nini musique ho nyonso bwebe musique wana nzamba sepela la musique ya orchestre nini binombo botala sepela la musique ya orchestre nini peut-être à Luambo hein? Ah, mais libota. Normalement, musique. Oh, bah, c'est la musique. En quelque sorte, c'est ça qui peut aider à ma bête. Mais peu au coma, musique a qu'on a pas eu succès. Faut qu'on tabakis. Le bâtiment, c'est pas la musique, wana. Bazolanda na loyenge, na pouvoir, fétichisme. Mais quand la musique pour Nzambe, c'est nécessaire. Bah, musicien mondain, en quelque sorte, baza ma bête parce que musique on kola pesa bango pour pesa conseil mutalinga yiba aboy ko yiba mutazo sala mabe na baninga musique ezo pesa conseil et sa prédication d'une ou d'une autre manière amen musique en quelque sorte ezo consoler bateau musique en quelque sorte
N'habitez musique mondaine ou religieuse. Parce que même si la musique religieuse, on tape na bakis. La musique on a bien religieux pendant l'année. Parce que c'est le même instrument, même guitare, même micro, même singer. Religieux ou mondain, mutubuso akobeta musique religieuse mais ana bakis. Mutubuso akobeta musique mondain mais ana bakis te. Musique na big sibat. Et puis si tu conseilles, on a ça la mabe, à zongi nanze. Ça veut dire musique, il y a monde, il y a muta akobeta musique mondain est comme plus valeureux que muta akobeta musique religieuse. Bota la musique religieuse, parce que côté la on a science. Alors il y a un tenue rouge blanc, soit noir blanc. Nous avons des magie rouge, magie blanche, magie noire. Alors il y a ma musique na ye, alors ça la bassine na kata musique pour ne dormir bad. Ok musique anzam. Oko simbela ngwata kisite, ata lititite, ata singate. Yo mona ka musique aliloba. Oyembi ezana sali. Tango yemba ka lobiko ezate. Amen bande kona Kristo. Malheur ya musique religieuse dans le monde. Parce que la dit, parce que ma musique anzam, mais bayoka nakate. Balinga nakate. Basista nakate. Oazana pache, étalier, azu pache, harmonie boile. Mais étant donné que tant que j'aime l'anzam, faut ça la charité. Mais charité n'a pas. On y a ma musicien religieux. Au contraire, ma finganak. Au contraire, mutamuta luka leka oyo. O aleka oyo wazo a clientèle ko leka ba oyo nzamba ko kota te ako toucher musique wana te ako sala musika na yango yona ba luka lukumu ya ko bakisa amen libota musique aliloba ba bakisa quelque chose yango ne ça automatiquement différent des autres mais ba fête mondain mawa tous les fêtes ya monde on va célébrer bauti na décembre botal ba fête ndenge le kaka botal carnage botal ba problème botal ba tribulation ndenge le kaka sort o ba tia kana ba fête ya mokili ya on botaka ba accident parce que ndenge ba massacre ba nyama bana mawate ya on bota makama na siba ndeko na bino ba kenena na Hollande ndeko mosali o ya zura osala nzambe afunga l'église na Hollande lokola za mondimi asidi banda ndimela malgré connaître la tribulation, la épreuve, moi c'est accumulé, akobala mbali mususu. Tribulation, il y a le bina rotika lilobate. Pour moi c'est boy poisana iloba. Mais kola zobata, tisi comme olende na iloba. Bana ba connaître accident, bazaka na bana 3. Tous les 3 enfants na mutuka déclassés, bana ba bimi intact. Ata gratignure te. Bana ba bimi amen bande kuna Kristo. Poa kende kwa lokosa mbongo. Lokola kenana lokosa mbongo. Bangi ba désorienté ba senga a sacrifier ban. Mais papa lokola za molenda na iloba. Bana nyo intact. Mwana musu yemoko ako connaître kuna vitesse ça kana ba autoroute, vitesse ça les accident. Kobika ça passe. Moi, je suis connaître accident encore, dans véhicule, je suis déclassé. Moi, je suis un sauf. Tala misala tata salak. Non, moi, je suis kama. Si c'est un problème dans moto te, batamukiri, baokene yo, oko se sauver, obimi saint sauf. Bobima ka saint sauf te. Amen, bande kona Kristo. Même tribulation les kakana monde. So na problème na motote, osana molende, osana kondima, ata peste, ata ravage, ata épidémie. Oui yaka, na bani lo besimba bangote. Yangwana kola épargne kabino de preuve nyos. Bobi na mboka na bino. So lo bezala kite, ingeza la boni. So lo ba intervenir kate, ingeza la problème boni. Mais il va écouter na makamnyos et simba makamnyos et lata makamnyos parce que nous célébrons la Sainte Seine. La majorité a bandimi sanctification totale na maboko sana makila bible sana makila les lèvres pures
ba lèvres impures ou eliaka mission mission se ba liaka ba s'attendre que quand nous allons dessiner na bible na bango et nous allons tishu na maboko ya on a pour la prière mingi bazwa inspiration nzamba senga sozo sambela tombola maboko liko mais ils savent pas pourquoi ils font ça pour te bala que c'est pas nzamba ni amanio saliak mbishi nyo saliak ndege nyo salia makile sana maboko nzambe nkolo na maboko mebino ta ucheboy o aliaka te nkola satali maboko nyoso yo amen bande kuna Kristo frère wa aliaka o so tomboli ya ono tsambela na lo samutata biso ocheboy keba bomba maboko chi ataboy parce que zomi la kisa ozomi sengela ketalanga na tonda maboko pe batombola ka monoko likolo mutu likolo nzambe base o babimaka ache rouge awa emona na ndeni bazo inspiration ke motonyo saliaka biloko ya makila ti mokola kokufa bibebonyo se tonda na esa inspiration bomona basel bapakoli rouge à lèvres c'est bapakoli rouge à lèvres ezali inspiration ke bato mokili bo baliaka basi batia rouge à lèvres na minoko na bango ezalaka frère otambolaka na rouge à lèvres. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures pour les servir d'un commun accord au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Au peuple de lèvres, Zambé, Sunganga, rouge. Akosungaute, directement ça baloli mais soit allé pas me sous. Amen, bande kona Kristo. Amen, libota. C'est vrai, nous avons une Bible pure. Ata olobi maloba mi bale, même mo konkola oyoka. Ata ungangite. Tata. Olobi kutute ya wasiamon. Esalimate. Amen, bande kona Kristo. Mais bota la peuple juif, lokola bandima ki ndekona bango Christ. Lelo na monde entier, il n'y a pas beaucoup de riches plus que les juifs. Même si en Europe, le meilleur multimilliardaire n'est pas juif. Parce que l'ila kona tata et botamele kuna. Amen, bande kona Kristo. Botale lo na mboka na bino na monde entier. Pays yo eko konkareshe RDC na richesse exacte. Mais bo bénéficier na ngote. Allez-y comprendre. Un jour le peuple congolais ba ozabanan na mokili oyo. C'est plus que les juifs charnels. Donc mon capacité parce que richesse on la bombe la bino ndé ba comme Esaïe 18 et ko s'exécuter nyonso bazwa ki na sima Bible na lokuta bakoya kozongisa ngo na mabonza na ba ofrande na ba omone awa eko mama eko kokisama ata ba bombi ata ba batemesi yango eko bima sans le savoir ils viendront restituer cela en RDC s'il vous plaît. Salela ya wenzambe na yo ata yo moni yango te me bakoko na bakoko le bakotika ko vivre réalité wana tonga elanga nde ba mikolo balona ka elanga ya ye ya café bilanga cacao bilanga ya mbila mais il a déjà 50 ans bientôt il va partir mais pourquoi il cultive pour na lona bilanga mbila pour na lona bilanga café on n'a jamais vu un jeune garçon à 18 ans à Sabilanga café, Sabilanga cacao. Un jeune garçon à Sabilanga plantation à Banzetambila, Karaba vieux. Mais il plante. Abilibota n'a pas tiré à bénéficier nango. Donc, bino oi bozo sala, bolo nelanga. Un jour, bakoko na bakoko, de génération en génération vont en bénéficier davantage. Salanza menayo, sans souci. Kengana zangi boy, nga pasi boy, nga minyoko boy. Viendra un jour, même banana bino, demande d'emploi ko senga ngwa, emploi des gens ko la sia tieli bango ya ngwana. Salela ya wenzam na yo, potenkolo,
à récompenser yo, à récompenser Pelibota de génération en Bokiango hein? Kolo asala na moko abati la moko asunga bomo inabino. Lukola bwana kondima kolo pambo la bino une fois de plus. Botala ke vana nzam tata batuna longo ya uzala nzam na bango ba uzala batuna kino suka na ikeke. Amen.